Et y a un bateau basé na Karine, mais bah comme contre Karine. Comme bah en général, je ne peux pas citer les noms. Bazawana pour que non, bah critiquer bah créer confusion na Karine to na Kofi. Karine a mon panzi sango la katia Congo. Mon panzi sango qui parate que non, je suis ou pour contre. Aza pour tout le monde. Nde Karine aza. Matika bango sko baloba. Tant balobi bazo e bateke non. Bazo matia Karine Valère moto ba pese lokumu moko. Lelo Karine baloba yo Karine a fingi Kofi non Karine a kofinga Kofi te. Kofi aza na rang ya ba grand ya mboko. Mais pendant makamwana na ko lo baté mais to s'en charger na après. Ah bon, tu sais, ça pour cela déjà bon c'est long. Mais comment mutako finga parano yo vandi kimia? Par rapport à la réaction à ça la rofinga aza parent nanga mais aza autorité na mboka malgré akufa apesa valeur na mboko abunda bitumba po na mboko mikolo bino moko na famille bomo na Karine ndeni to mona ka ndenge amata ba gradin quoi moni ba escalier nde basala nde ka azali. Et par rapport à des ezaki boso so bomoni so bofandi boki ke kune indi kune peli kune panzani mikolo bomonende. Bon moi changement ezali parce que a commis par rapport à ndenge azali na ba biloko ali auto a commis au changer quoi a commis au loin ali auto. Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Jolicia Sampi, la poupée Barbie de la presse en ligne. Merci à vous, surtout à Batunion Sobazo. Continuez à s'abonner à cleboa.com, continuez à s'abonner, à aimer, à commenter et puis à partager l'émission la biso et ça la biso bien, puis ça la bino bien par rapport à Makambongo. Merci à De la Nation Tonton Banda, merci à Pichu Mangaya Boss Lady et à Herman pour le garçon Slim. Merci aussi à mon berger Junior Kabea. En tout cas, comprenez vraiment, tous en aboutou, na ndenge Kinshasa, parce que Kinshasa c'est la bonne moi senga mo lili, amoro minde peli. Donc de to ba ki lelo, to le kaboete. Il faut tout les qui ça, tout et ambaba, tout pour me sana kotala oboye bié, Armand Mokonzi, le petit frère biologique de Karine Mokonzi, le petit frère propre, parce que n'aime pas bic rouge bazar, mora Barbara bon côté bataka, on est bon le bangamo aussi na bonsi déjà, le petit frère propre de Karine Mokonzi, tombé tani ma solo par rapport à Makamoto moni mkolo na internet c'est Karine Mokonzi, nasa sur Monsieur Alboso to salaka, basel Karine Banjo Yemba, to salaki na Yannick Mokonzi, maintenant to yamba ki armate, to nié par rapport à la rancune au baïba qui bosse ça qui rancune moi votre cause de famille comme la binonde ni bolbakande ni herbe mona kabato finga Karine baso kotsa na famille bomona kango ndenge nini ndesko to moni to mon émission à doza qui ne ba kotana tika ne ba rancune to beta nanu masolona armato yeba na famille ba yambi ngo ndenge nini par rapport à makamono so mais avant de commencer cette émission pardon je dirais un grand merci à celui qu'on appelle Jolili Atala en chair et annonce mon papa Hercule Banvoitou, merci à toi. Arma Mokonzi, bonsoir. Bonsoir Jolicia. Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord, Arma va te banaliser pour sauver ça, internet, mignon sur la la vie sombo, t'es na mignon sur la fan na yo, au balingaro, na ba bodé tout ya cléboa. Ouais, mbota trop na Chine, bambote na bino et puis na ba bafano nyonso balinga Karine Mokonzi balinga Arma Mokonzi o nyonso basepela lisanga ya bakonzi quoi bambota trop place bazali quoi mais mbota trop na Evelyne Bolebe place azali talaka ye muto asala ke non na Tina Kapinga yo ebika mwana voici l'homme
D'accord, merci beaucoup. Des gros bisous à toi, Tina Kapinga. Place aux aliments, la Vassilo, Magé. Tout le monde aime mon passe, ça qui mais c'est bon déjà. Arma, mon cause, bonne activité sur les candés, Nini. Parce que tu es back dans le monde internet. Tu as mon même colo, tout le monde le sous, tout le monde a piste aux les caca, pour défendre caca macambo, pour défendre caca grande sœur. Mais yo, mon cause, bosser, souhaiter, c'est dire quoi? Non, oyebi masolo ondenge ezalaka quoi. O Minos Kalombo alobaki non, Arma moni il faut olanda na lignée ya Karine pour que non ozo mo ampleur. Karine aza eloko babenga eloko ayambo. Ya ontoluka to landa de façon que non avant nga mo na entamer makambo nanga. So avant na entamer makambo nanga na bima na kati internet, il faut na nous na landa na nous lignée ya Karine quoi. C'est un peu ça que non nazana na moi bayamba nous et puis je dois créer pour moi-même. Ah, donc ça pour ça la site na yo. Mais dis-moi, erolo baki Minos Kalombo et bisaki avant kota non na mamono landa non Karine no ebate. Alors baki ozo bakota malamu ozo bakote nyonso kako sangisa nyonso. Non, moni Minos Kalombo apesa un conseil na bakota malamu, pas bakota mabe. Non, bakota mabe ezala parce que yemo nzamba aloba na kati ya Bible aloba que non na kati ya ba parole na ye que non il y a le mal et le bien. Hein, c'est que il y a mabe ezali malamu pe ezali. Hein, c'est que Minos Kalombo peut préférer na zo kota malamu. Ya on a zu pe kota malamu quoi. Ce qu'on est c'est bakota malamu nini aussi. Eza ebele so na bien bandotanga émission e comme na sukate. Non, tangere biso dans la ta ata 3 kota malamu Karine Mokonzo. Ah, kota malamu. C'est kozala muntu mo a bien quoi. Kozala na muntu mo a bien. Kolinga nzambe, kolinga parole. Voilà, c'est un peu ça que kosali sabaninga, c'est un peu ça quoi. Ah non, ça on doit on continuer kaka. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, comprenez, il faut qu'on avec Arma Mokonzi. Tout ça, c'est ma solo par rapport à grande sœur. Il fallait que notre bandana yemoko a expliqué. Ce qui est besoin de monnaie, dans la commis stabilité, dans ma cambonae, besoin yamba plus. Azana pour ça a créé oya yemoko pour un de binda lobby à l'écalicana nous appeler ça un message par rapport à que batunyo so. Prochainement, tout ça sur ce yambier, on peut s'habiller sur site naïe, sur ce bon s'abonner kaka parce que kuna déplace ma cambosa. Arma Mokonzi to betano ma solo ya Karine Mokonzi parce que soto yambio mingi to betano ma solo à Karine. Mikolo bino moko na famille bomo la Karine ndeni. Tout le monde est quand ndenge amata ba gradin quoi. Moni ba escalier nde basala nde kazali. Et par rapport à ndebo ezaki boso so bo monier so bo fandi boki ke kune indi kune peli kune panzani mikolo bo monende. Bon moi changement ezali parce que a commis par rapport à ndenga zali na ba biloko ali auto a commis au changer quoi. A commis au ali auto pour comment na o babenga vraiment charge o babenga charge à Karine. Azo sko charge wana que comme responsable que azo charge ya kovanda kimia. Comme la famille boso onde. Non, c'est bien quoi. Par rapport à que non, il y a famille de Tozali, yo yebi kaka. Nako lo bate mais yo yebi. D'accord, Arma, pardon. Tobeta non ma solo par rapport à l'actualité. Otaro le kamikolomi balé to mona Karine na Koffi Olomide. Karine na Koffi Olomide o batino so baye ke Karine pana ba musicien ba yo kanate Karine salaki o boye musicien boye azala kombo na yo boye na boye to mona ka paf YouTube bouger Karine Mokonzi na Koffi Olomide. Voilà vraiment eza ba question o mona Didier Kalombo tona enga ma to moni Karine na Koffi Olomide. Na répondant à non eza par rapport ya nde Karine abando kumbela masolo na so boyoka ki au moins ba koloba ya Karine to ba koloba Koffi eza par rapport à actualité omoni na Congo elo moko to koma nango ezani to linga batu baza na ranking ke baza la inu c'est un peu ça que non Karine na Koffi ba minga ko sala to za na ranking total na batu nde baza ya on baza ki na ranking bataille batu nde baza ta pe ba ko inu bataille pe batunde baza pour sali peza ezala bato belé comme on a Karine na Koffi tomoni mututu azwaki
presque bato belé bazo ba photo ba poster kuna bomoni Karine bona bomoni bona boye apparemment sui bato belé comme la Karine na Kofi et ça bato belé ba sebe émission ba siliki pourquoi Kofi a sali bongo Kofi maramonio sob to sela ke ko okuta na Karine te joli ça et ça ba mangambo Eveline Bolebe atuna nga na Grâce Bolebe omoni Jésus-Christ. Ando ça va miracle non? Azana ba disciple na nyonso. Mais ezana disciple wa kendo tekai. C'est que ndetoza et yana bato bazana Karine mais ba comme contre Karine. Comme ba yo lo bana en général, je ne peux pas citer les noms. Bazawana pour que non ba critique ka ba luka ba ko créer confusion na Karine to na Kofi. Karine a mo panzi sango na kati ya Congo. Mon panzi sango qui parate que non, je suis ou pour contre. Aza pour tout le monde. Nde Karine aza. Matika e bango sko baloba. Tant balobi bazo e bateke non. Bazo matia Karine valeur moto ba pese lokumu moko. Lelo Karine baloba o Karine a fingi Kofi non Karine a kofinga Kofi te. Kofi aza na rang ya ba grand ya mboko. Hein? Ba monument mboko. Karine a kofinga Kofi te. Karine soit a besoin ya au moins moi une partie à succès alors na lo banane moi ma be Kofi moi sala to moi bola mon Kofi à sala nde aluka azo valeur mais lelo aujourd'hui tellement Karine aloba bola mo ya Kofi to ma be à Kofi a comprendre que non c'est comme ça qu'on évolue na monde moko otozali yango na Kofi alobi non il faut appeler sa valeur na Karine. Nde omoni lelo bakutani rencontre wana esalemi quoi. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup Tina Kapinga, merci vraiment pour la nyonso madame Tozong Zokaka. Armand te met un homme solo par rapport ya ndenge bofanda katoto omona na ebi que question se te posa trop tozongela lisusu parce que zo se répéter lisusu ko fingara papa bino se retrouver na ba insulte. Tout le monde a ba sœur, ba tantine, ba tonton moko na nini ça ka Karine sali kuna ba zui. S'il te landi. Ah ouais. Question yo batuna ngwe pa ana sabaote par rapport à ba makambo quoi. Ndene zo s'est passé, réaction na biso ezani. Omoni muto akola déjà aza mal répété. A respecter ba parents na emogote. À respecter les parents maningate. Même la Bible nous dit Soto respecter Nzamba l'école, il faut respecter Banzamé la mission. Ce sont des parents. Aujourd'hui, je ne peux pas insulter ton parent. Je ne peux pas insulter parents, caméraman, tazana. Je ne peux pas filmer tes parents qui gagnent. Non, parce que Baza Banzamé la mission. Comme on a respecté les parents, c'est pour cela qu'on a respecté les parents et les parents. Si on a fait film à les parents, c'est que les parents ne moko azo comme torchon à respecter bango te quoi. C'est nana elo moi répondre droit na te mais par rapport à la réaction azo sala ya rofinga aza parent nga mais aza autorité na mboka malgré akufa. Apesa valeur na mboko. Abunda bitumba po na mboko. So moni muto azo finga c'est qu'il faut azala na habité 9-6 quoi. Que sa tête, ma place va raisonner pour avancer, il y a raisonner en arrière. Mais pour la magamboana, na ko lo baté mais to s'en charger na après. Ah bon, c'est bon, ça pour cela on déjà bon c'est long. Mais comment mutako finga parano yo vandikimia? Non parce que ça m'a bosoté, tout le monde a fait bosser l'autre. Non, au moins dans l'état, il faut que vous en ayez preuve belé tangible quoi. Il y a un moins preuve wana tozo bongisa ngo pour que non to comme na point wana ya wana que non tozo bongisa Herman apoyo na banga la sima poko mwaka tumo boye na sima na ebite Armand na nyonso wana na ndenge Karine akoma aroma musicienne chanteuse pardon kangonde ni Karine bando yemba kala ube bolali kana nde bomonaki akoma chanteuse bino bozwaki yango ndeni ni parce que to soleil na yani kobaki keno ba kutovaki yango normal parce que to tala non côté la bino bomona ya betelo mo boye bouger omoni question na batuna nga pa
Milkanga Lula Mwana. Non, il y a des gens parce que jeu de fans. Tu as les réseaux sociaux, tu peux relier toute la terre. Les réseaux sociaux, il y a des gens, même si on a au Inyaka, kuna nasuka, on pose une question. Il y a des gens qui posent une question. Que nous arma tomoni. Que comment on a l'élo Karine a commis musicienne, toi commis oyemba. Bon, na famille na biso, tous a de un. Biso tout bana o ya toi ba choriste to yemba ka pona nzambe déjà so moni muto ko va na katia partition azo yemba c'est que aza grand chanteur to grand chanteuse Karine déjà abando yemba déjà de l'enfance parce que aza kina ba dirigeant et puis ba choriste bon quand on moni que l'occasion et pesami qu'est-ce qu'il y a au salle aza mopanzi sango eza que non loko na zo leka na vie wana ya télé vie ya télé senga que non il faut ko yaka na moi ba indusa kopesaka pour que non okobi car Nathalie na peseli ya ba émission OK c'est bon na pesela pe moi ota ko yemba na peseli mais ça va il faut tobeta kama beaucoup parce que sombela ke mafuta savon moi brillant moi fond de teint il faut ko pesa chemise. C'est bon, un mot pour Karine Mokonzi, conseil en tant que petit frère. Conseil. Bon, là, habiter conseil, il n'y a pas ça parce que tout cela en catimini chaque jour. Chaque jour, tout cela en Karine. Bah, conseil, mais je ne peux pas le dire en public pour tout le monde. Ayoka, Azo a raison, il y a quoi attaquer ou bien Karine. C'est ma sœur, quoi. Et puis, grande sœur. Il faut nous réserver à ma parce que au sein de l'émission, elle total sur la poster na page ba question yaka. Depuis que nous sommes là, nous moi si na poto numéro. Bon, basi bana poto basi pe banakin. Tina kapinga pe aza moi si. Ah bon? Madame, donc, Arma, parce que moi, si l'internet, s'il vous plaît, madame, Nandega Msika, et Talibino, parce que, après, si déjà, comme madame, tu comme la souka émission, la biso, moi, mot de la fin, la salutation, la bâtiment sur le talent. Moi, la salutation est belle, na bibiche original, et puis, na Vienanga Baki, na José Kalombo, na Boulaye, famille, na Binote, José Kalombo. Armand Alinga Kayo, mais José Kalombo Natal Nabi, José Kalombo, ya famille Kalombo, Tony Abino, Nabanga et Makas. Oh non, te yo ebi karande lisanga ngonde zala lisanga ya biso ba congolais, ba congolaise nde to zala quoi. To zala ba même non. Nda ebisainga ba mota nanga trop na Didier Kalombo, l'ivoirien Drogba. Bamota nanga trop na Minos Kalombo, Kevin Mokonzi, Tracy Mokonzi, et puis na Chine Mobimba, nde balinga nga quoi. Obinde balinga Karine Mokonzi, balinga pe Arma Mokonzi, yangwana na pe sa bamota trop, place bazali na Cherry TKM, balobi que non, Cherry TKM, et puis na Yasmine Okito, maman sociale. Trop place à Zali quoi, c'est ça. C'est bon, merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de notre émission. Herman Ampoyo, garçon slim au film. Garçon slim. C'est que y des gars qui les ketchup. D'accord, merci. Merci d'avoir tenu ensemble. Bon, continuez toujours à s'abonner, bon, aimer, bon, partager. Restez toujours branchés sur cleboa.com. Bisous. Bye bye.